Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Congo Esengo Nalelio. Ouais, merci beaucoup. Bande konabiso pe balandi ya itando ike. Congo Esengo nega no le mesanone na yebisa gibino lobi. Lelo na yebisa no na ozala remontada likolo makasi parce que pouvoir ya Fachi Beto ezali pouvoir ya kosakana na yango te. Yango nazo pesa siko Fachi Beto mbote te na pesa couple présidentiel ya Union africaine. Tu yebisa gibino ke no ba komesana, ba mesani to ba mesanité. Yo yebisanga otemba Keita Diane azana boko yo kango sto émission o azana nya uta wapi nzembo yo madilwa yemba ya jana pesio palado soki nini wana boyebi tan wana renda tumbata bana na banunu boyebi yango Fachi azobeta na bemba ba charmant ba pizza ba beefsteak na mikili yazo teka mandindi na mikungu alors to le kana mission na yebisi bino gena minute makambo eza ya kitoko parce que et lengi ya pouvoir nde eza na maboko ya Fachi Beton na leki na repesa Jean-Marc Kabund à Kabund 520 000 gigas oyo mikolo tozo benge héros vivant ngate mnaloba papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba sans oublier Augustin Kabuya on a benga ke le secrétaire historique à leki na ba maman na ba événement yazali mutamando mba osakani pozui yango merci beaucoup Augustin Kabuya ndenge olamusi parti à IDPS au unifié parti, bas sectionnaire, bas cellulaire, bas fédéraux, oignon sur babunga ginzela, bas s'aligner derrière vous. Et c'est trop. Nazo pesa mbote na ngai na Cordobil Mayombo, oyo azali cordon. Il y a collectif, il y a parlementaire debout sur la République démocratique du Congo. Kota azali ba coup de chapeau. Sans oublier nazo pesa pe longogne en organisation à 39e anniversaire, il y a eu des pèses. Vraiment l'organisation na ba paroisse nyon stopesi bande ko nyonso ba prêtre oyo ba sala ki ba messe et le kaki kitoko na koleka siko na information parce que lolo na loba ki na ye likolo na ozapeka likolo bana poto ba benga ilobi na butu ba vivre vraiment toujours katé lelo faut bebete bibutu parce que tout mamoto putulu e mata makala matikala IDPS ezali machine politique yango na yebisi bino ke na minute oyo Gilles Alingete IGF musala kitoko na pesio longonya na ba brevet auto zo ya mérite wana o mérité yango papa mais na musala zo sala kitoko to senga na mokonza mboka ameka même ko bouger kuna po basunga yo to moni ba dossier belé oyo yo o découvrir ya muyibi baza ba miyibi minene ba grand stratège baza ba ndako na gombe ba sala ba facture ya lukuta ba antidaté yango yo découvrir ba magwinyo swana et puis nazolo baké na sengi na ba juge ba procureur cour de cassation cour constitutionnelle boy de biso boy de mokonza mboka boy de peuple congolais biso tozo compter sur vous parce que boa bato maele bato boanya bo mitika na distraction te boy de Gilles Alingete azosa musa kitoko yango na sengi na bino bozwa dossier oyo oh j'ai fait impatient azo yenga azo tambola cour constitutionnelle bozo mona eto bo mona te na lobi boye patient il faut bozoyer toleki sigo il faut bozo Willy Bakonga oyo ayibi mbongo ya gratuité enseignement ba sevinye nyonso wana okota na gratuité enseignement pe comme ba école à l'état ya zimbongo wana yango nazolo basiko déjà SNEL il faut kamama pour déjà SNEL a comment na écurie na ya ba CVS oyo izara chaque fois événement na mboka azana ba câbleur ba dépanner ba teka courant na ba expatrié o ba sala ba jus en plastique ba whisky ba zo sala ba industrie kuna alimenter to ebi yango et puis ba komoteka na ba to bar so match ezali il faut quand même DG régie des eaux azui marché ba forage na ville à Kinshasa mobimba donc pour que ba sala mbongo ya kosomba ka ba mai na population mais ba okatela ka population mai to ebi ki aza déjà na mitif na confinement mokonza mboka pesa biso 2 mois to futate akati biso maiti to ebite to ngabu nena ya mai mashenga te na sukoli na ngati po mai zate akati mai alors il faut répondre à ba acte na ye nazo ebisa bino a minute oyo to lobi ke minute oyo to koyoka su mutu te parce que makambo ekomi nde makasi Fachi soka zalaki muntu ya mutema mabe melelo bongo na kabila te
mais Kabila azo tambola Kabila asekaki na Fachi avanda na Fachi ali na ye abeta ki Kizengi bobenga ki lilingi ya pamba marionnette o azali patin. Ok, aleki bino na mayeli. C'est un grand politicien, un grand diplomate. Alobi ke azali partenaire nga privilégié biso to silikaki. Ok, tu vas dire que diplomatie ezana seona azobeta ni lelo bomona départ ya tamboumo. Et comme ça bino. Fachi azui pouvoir. Azana manduki te abeti manduki te. Mais la minute on azoyi bino ke Fachi a récupéré en sans armes, arraché biso moto omona ndenge arraché cour constitutionnel, arraché présidence, arraché Assemblée nationale, arraché Sénat, arraché les autres, tout le monde a déjà, tout le ici déjà, pour le bac, soit la Mobali a nommé Premier ministre, mais le Premier ministre avant tout, bête à Premier ministre, Souka Poyende, Azali Sikoyo, na minute au top. Et puis, nous avons dit Sabino Poto, les gâteaux, mais la tête, na minute oyo, mambu maso belé, tolobaki kelumbe lumbe, moite, oza idepes. Soko boya musa mukili na opo wa Congo ya mibale soit ok Congo Brazzaville et pas asunge so ba bengo peka congolais. Alors na minute yo nazo ebisa bino ke installation progressive d'un état de droit et les réformes de la justice Facha vaniseki masolo lelo mama oto bengi mabunda. Est-ce que ça lisusu alors ba to comprendre oui comme république des juges mais yé mabunda ba déchurier a comment le vote n'a pas porté plainte si on porter plainte en pas nani quand la république des juges il y a un truc nous sommes y politique il y a quand IDP soit prendre des politiques dans ce bisabino que ba misala o fatia sali ezali tellement ébélé oyo à la prochaine fois na koleka bete la binongo en long et à large alors vous comprenez que na mikolo muke mukonza sali à la tête il y a la République démocratique du Congo na maenyon so biso to yebaka lelo ezali susute aner aboma yango ezali service à renseignement aner okokanga mutu te azui asali des crispations politiques ba exilé politique baya ba Moïse Katumbi mundele o boyebi lelo azali ana mboka oyo otangi Olivier Kamitato ya mundele otangi ba José Ndundu ya mundele otangi ba Patrick Bologna ba Beda Chou baza ba mindele mais lelo Fachi tiene na ser bino comme ba nationalité ya ba congolais et kimukolo bovanda na bino kaka boye alingi na makambo division te. Alors na minute na zo ebisa bino ke Jantiningo bila sikoyo vient na ngai yoga siko petit na obajo na ebiko kobenga obengi ngana sa musala ya population pona combattant na banga nga problème mafuta te na mona ki batu mususu ya kavona ba obenga non metala muntu ya zane piéton oh mais so piéton pera muntu kana check climatisation ocha nini poison non ngana kozara piéton et puis combattant banga raté Kabila za ko za faire azali na manduki azali na service à renseignement azali na la police azali na nyonso to banga été quand on récupérer ma tous nyonso ah papa wana effacer les tableaux ya faux débat ya wana zo ebisa Jantiningo bila que trop c'est trop Jantiningo bila na comprendre que gouvernement na yo ezara na zandu parce que yo ndo rêver zandu bien ngeni ozui ba mama ya batu ozui obengani si bango na zandu ba fulu wana otomona ka wana eza yo moko ndo lokota ba fulu la ville ya Kinshasa we ko boka wana pour vimbisa mais la minute on a zo ebisa OK si siko musale zo bandate rentrée scolaire bientôt bana bazo en classe ba maman na bazo souffrir ba ça neni na ba foyer na ba on a bana na bango donc ça dit que yo oye wana po au finissa nde mokonzi mboka yango to bi Fachi beton mu kontombolo mu kichimwa mai papa gratuité yo kangai na lobi boye Gentini azali wana po acha okoko jambe acha yo nani na roue donc kolanda gentillesse wana te ngai nazali wana na komelisa biberon te Gentini azo sa musala moko te y compris même ba bourgmestre na ye wana so ye na commune Selembao salité o na bandal salité ba pas raison respecter air couvre fête donc musala nini yazo sala ya na respectateur général Sylvano Kasongo papa sala musala na yo okanyi muto bete film a retourner république oyo ya ba homme fort na minute oyo homme fort na république azali susu te biso même pied de qualité ya on a le biboye Jantiningo bila il faut d'abord au banda ko entretenir liboso ya hôtel de ville ya salité tala na basanzete wana bakanivo ensemble beti inondation lac hein
ezengi ko to boire mbisi na kati eza salité il faut bongisa yango avant toucher ba maramususu yango kiti na lobake rentrée scolaire bientôt le 22 ba oyo bakanisa eza abne blanche ba mikosi parce que biso to ba parents et to tinda bana to garder ba mesures barrières moi na kena désinfectant akena cache-nez aketa en classe au fêlé parce que Mobutu avana na mboko atika osala ngote musée les pères fula masuba zalaki awa atika osala ngote et puis kabila mandefu sola zalaki awa ati ko réaliser ngote nazo bisabino ke na minute oyo makambo eza kitoko makasi avec Fachi Beton so mo muto alobake eloko etambola te sika muto mutema mabe so landeli bien az étranger yango na mona bato mususu aleka na plateau abandelo biloba a maîtriser politique te parce que ayena tribalisme Fachi azo lutter contre tribalisme biso toza ba congolais un point barre yo soko lié un esprit de tribalisme awe ko simbate et d'ailleurs biso tozo la idéologie ya Fachi Beton prévané bomoni à côté na pouvoir jamais atie tribu mozo dominer la misusu donc atie équilibre tout le monde le vient bosso autre lobi les grands mouyaka hein quand les aïs soit fingo mouyaka siliki mais les soit fingo mouyaka au CP le lobi au mona mbosso te donc le losto monique balobi nanga école donc ça vous fait la fierté quoi na minute oyo Fachi aza rassembleur azali dénominateur commun ya biso ba congolais donc yo soko ya ba un tribal ba station à la haine wana et aussi mbaté ko le pété parce que la minute oyo déjà azui effectivité à pouvoir na minute oyo makambuza kitoko nazo kitasiko na kolobela ndeko Shadari on ne peut pas nous intimider oza wapi obeta itolo ke o paralyser ville siko oza wapi mais yeba ke ba kokanga yo parce que ça destruction méchante yanda kwa bato l'état au tala niveau mutema mabe mutabo siko so na président de la république anga ça ebisonné alongoli na ba caro alongoli na salle de bain alongoli ba séchoir alongoli ba chauffe eau alongoli tina loger ta courant kati ba singa mais femme même appelle piscine c'est comme mayonnaise les gars kilo au moins mutema mabe na yo futaraté et pour votre information mutuloko Shadari asali mabe mingi Shadari yo bando pesa ba dictat na mabunda Shadari yo ando mona yenda ko minzambe assez mais yo sikona ba petit wana soit disant ba petit be rouge bo beba na nini yo na ba ligue de jeunes ligue de jeunes kabilistes siko comment ya mutu ndenge nini so yo zayi mutu malamu ça dit que ozali le plus mauvais. Alors pour votre information moi nanaye ya Shadari azana place à sala 6 places donc azala qui conseiller ya mabunda en même temps directeur na CNCC en même temps azala qui conseiller à Mouyej kaka yemo mwana wana azali directeur ya CESC kaka yemo mwana wana azali ministère des finances kaka yemo mwana Shadari na ministère à plan kaka yemo mwana Shadari wana na ITPR bande ko na ngai yango mboka mo ezalaki ya Shadari to ezalaki ya baindi donc c'est-à-dire mboka komaki nango bord oyo le ba vient na ngai ya André André Kimbuta Mushoro yo idéologie aloba ke tala bato ba bebisa biso cop na biso au bord na biso donc République démocratique du Congo ba komisa ki yango bord c'est-à-dire que bato bano gouverner bato bano memamboka bato no kamamboka ba ba anti valeur pour nous vous assurer la vérité au ba fingo biso to finga te toujours yo sali na o yo zali c'est ça combattant azali muntu moko o yabanga na été o intimider penga été biso dans un état de droit biso faut conserver pouvoir na biso a Fachi Beton tozaka na lique na biso na moko Fachi Beton parce que soki lelo makambo ebele telemi bakotuna yo Shadari te bakotuna yo Mende te bakotuna yo Mbosso bien papa ba atité bakotuna Fachi Beton a échoué alors biso anti-valeur nyonso o ya kotelema kaka leki na télévision a touché personnalité chef de l'état to salemu kwata parce que biso to lingango te mokonza mboka vandwana mutu mozo leka andoko humilier personnalité na ye azali sacré d'abord azali commandant suprême yango na minute biso ba combattant ba parlementaire debout to soutenir d'abord armée na biso FARDC to soutenir la police to soutenir ba service nyonso ya renseignement ya mokonza mboka parce que il faut travailler na bango en collaboration quand les élèves ba insa biso na ba gens de ba gens ya sécurité
kala population komaki moumbu ya soda mais facha ye mo relaxer exemple azui ebonga azui kaka ba garde corps ba soda o to bano benga garde républicain ya Kabila a vandi na bango a changer quitté a ko changer bango après une année c'est pour vous faire voir que soda zali pour les colo c'est dans la peau à soutenir toujours peuple et puis à servir mboka biso makambo ya koloba ke oh ba soda ya Kabila yaka na soda Kabila yaka na brodo boyebi yango bien brodo na ke sa masasi na lipeka nani yebi yango te ba benge kadogo aya boletse veste lekite na misapi lelo bokumo benge saper lelo amemili benda melili milika fresh aka nga buto zo vimba na lobi China rambo yo China rambo kaso kimi kuna nde mobuta kimana kabwile yo po kimi na Lubumbashi mena biso ozanga place ya kola ah weza mboka ya bakoko nazo ebisa ba plan nyonso Machiavelli ko sala ke ko simba te pour vous dire que peuple a toujours vigilant yango moni ba na poto ebele o ba benga kilobi balobi biso il faut passer biso message na biso yo na Congo esengo pour que message est l'andament comme yango ezali chaîne oyo ebimisika ba nyonso balingi toujours ba na Congo esengo et puis Congo esengo nde oyo mokili mobimba ezali kolanda bocha ba mega na bino bana poto ekokende pamba te boza pe de suite na solo na kina ligue de maman ya États-Unis ba soutenir maman Denise Nyakeru maman Angèle Mpungu tuzalaki na maman Charlotte Ndenga tuzalaki na ba maman ebele maman Nelly Bissau oyo na pesi mbote na Dubai alobi zala calme ozala kimia na pesi bandeko nyonso ya diaspora mbote baleke ebele ba ya Roger Luma ba Patrick Bulabula ba l'homme de grands événements Claude Moussaï yanto ebisi mino ke biso tocha vie na biso en danger pour na mboka o na kolinga te muto osala na lito biso batumba biso il y a eu de veuves des orphelins Tilelo Kalev Mouton ondo mona yenzambe sukisa mais lelo Kalev Mouton a kende ko comparaître et puis bakokangaye Kalev Mouton abomi bato belé enleva ngamo Kalev akanganga na aner muta ko bimisanga ezalaka Augustin Kabuya na akaji na vie na biso maître avocat ya nani Katende bah ko bimisanga bato dans de l'homme na histoire Kalev c'est mauvais nazo bisabino que toza sous na temps perdre te tozo conserver pouvoir o yena ba aventure to l'action peut ba aventure parce que au pouvoir au biso toujours on a passe 37 ans de lutte, ils avaient 15 minutes, il y a comme à parler des nations, ils ont 37 ans de lutte. Alors, on a Olingangote, que Herman Cohen a Titaki, a lobby que Félix a sali a sali vraiment choix kitoko, n'a poni premier ministre na biso, Vika Outaki na kati a Jekamine, a géré kitoko, à cause ça la dételle en scène que a maximiser ma recette pour avoir une expérience. Nenge Bozomo a déjà éloge que la première ministre ezali déjà eloko ya malamu Samalukonde topesio longonya mingi parce que na moni batu musu bazolo belono azale tout jeune qui mute mabe qu'est-ce que là je viens faire na makambu ya gouverner mbok alors on a joué bisabino que abandi na âge à 29 ans, elle est député national. Na âge à 37 ans, elle est ministre de sport. Na âge à 41 ans, elle déjà Jekamine. Et puis na âge à 43 ans, abimi premier ministre. Alors bino boka mogeno azamwa na muke. Tout en bino bato bazala bana mike. Tozui muntuloko la Mary Lumumba, Patrice Emery Lumumba, elle a 35 ans, na 1960. Tous avez na monsieur lieutenant colonel Moulamba na 37 ans, elle a 37 ans en 1965. Tous avez na Mpinga Kasende, elle a 40 ans en 1997. Tous avez na Cyril Adoula, elle a 40 ans en 1961. Tous avez na Boboliko le Congo, 41 ans en 1979. Tous avez na Ngunza Carnibon, na 42 ans en 1980. Si vous avez un débat, il y a un faux débat. Donc, tout de suite, vous avez chance à Kende Liboso pour que Mboka peut étamboula. Merci beaucoup. Nazo ceux qui sont en à Longonia, na Congo et Sengo, et puis on est à diaspora. Ngaïba Jomakolo, boebi bien parlementaire debout, combattant IDPS, numéro nanga boebi yango, ezali 0900 48 75 70 0948 75 70. Wana ezali numéro WhatsApp. Soko bengi
opesi nga information problème misusu tozoloba eza biso te bazobenga basignale biso mpe tobomba te faut dénoncer yango napesi longo na mokonzi ya mboka Mama Denise fondation na yo et puis mbote mingi na bakongolais nyonso soutenir Fachi c'est notre sang likambo mangwele mais lobi sko mozwa volume 2 merci beaucoup. Abonnez-vous, Congo Esengo TV.